Kilongo TV. Kilongo TV. Nanibela yo pona boya kosamwe Oswanga yo jeunesse nyonso Discipline opesanga liene reconduite Opoya na sala kili Otelanga ba interdit na ba limite na vie Mais pourquoi okotika na nyokoma Nasengi yo balola miswe bayenga Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. C'est de la profondeur du cœur que la bouche est pas. Kilongo TV. Cache-toi et au cas Jésus. Non les mots, ça manque quand c'est tout ma casambaye. Kilongo TV. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Discipline opesanga liene reconduite Opoya na sala kili
otelanga ba interdit na ba limite na vie. Mais pourquoi okotikala nyokoma nasengi yo balola miso epai nga nazali. Mais pourquoi okotikala souffrir nasengi yo balola miso epai nga nazali. Sacrifice kanga pona kana ngayo, sacrifice kanga pona kana ngayo, sacrifice loba pona kana ngayo. Elohim ngai molongo na yo nalimela yo mpona boya kobebe ozwa ngai jeunesse nyonso isi mpe nopesanga lide de conduite oboya nazala kilikili otelanga bainterdit na balimite na vie. Mais pourquoi okotikala nyokoma nasengi yo balola miso epai nga nazali. Mais pourquoi okotikanga na pasi nasengi yo balola miso epai nga nazali. Sacrifice kanga pona kalanga yo, sacrifice kanga pona kalanga yo, sacrifice loba pona kalanga yo. Yo papa opinela nga kotobe nzoto esilima na bangoma na baretraite oyo nasala te oyo nakoma te oyo nakoma te oyo namela te oyo nalia te oyo nalata te nasengi yo. Sacrifice kanga pona kalanga yo, sacrifice loba baba pona kalanga yo, sacrifice kanga pona kalanga yo. Salona kobondela yo papa opinelanga kotobe nzoto esilanga na bangoma na baretraite oba oyo nalia te oyo namela te mpona nakoma te oyo namela te oyo nalata te oyo namona te nasengi yo. Sacrifice kanga pona kalanga yo, sacrifice loba pona kalanga yo, sacrifice kanga pona kalanga yo. Yesu Yesu oye bomaka fia moto ezewuti na motema oye bibisaka bomo ya bato eza oyo toliaka te oye bomaka fia moto ezewuti na motema c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle.
C'est de la profondeur du cœur que la bouche est parlée. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le bambou qui au et maman, le bambou qui au kebele. Quelquefois, à monoko yo kanzabe. Quelquefois, cache-toi yo ka Jésus. Le lemo, samoki kasetumba kasamba. Quelquefois, quand monoko yo kanzabe, quelquefois, cache-toi yo ka Jésus. Lolemo, samoki kasetumba kasamba. Mendibi, oli alipako kama kasina kimya na motema. Mendibi, qu'on fait vraiment la simplicité, qu'on a la baninga qu'on peut s'amoter. Nayoka, Zama boyaka nae, pas mélange na ba message. So komati, on m'a dit mingi na vie, que bana vertige. Maman, yama, le bama ke yo kebele, quelquefois, maman no ko yo kanzabe, quelquefois. Cache-toi, yoga Jésus, l'olemo, samoki, kasetumba kasamba. Oye babaka, via moto, et c'est route na motima. Oye baby sakale, oh moye bato ils ont oublié parti. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le bambou qui au et maman, le bambou qui au kebele. Quelquefois, quand monoko yo kanzabe. Quelquefois, cache-toi yo ka Jésus. Lolemo, samoki kasetumba kasamba. Nanimi, oli alipako kama kasina kimya na motema. Nanimi, qu'on fait voir la simplicité, qu'on soit la baninga qu'on peut s'amoter. Oh, nayoka, zama boyaka nae, babelage na ba message. So komati, on m'a dit mingi na vie, que va la vertige. No vamos que pele, quelquefois, quand monoko yo kanzabe, quelquefois, cache-toi yo ka Jésus, lolemo, samoki kasetumba kasamba. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV.
FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneur et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le +33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu, référence à Sosa Chaba. Téléphone +243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Kisalona Kisala. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneur et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le +33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu, référence à Sosa Chaba. Téléphone +243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Kisalona Kisala.